Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! 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 Mkamba oye! Oye! Mkamba oye! Oye! Mkamba oye! 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 Koral Yerusalemi oye! Oye! Koral Yerusalemi oye! Oye! Koral Yerusalemi oye! 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 Pied gauche! Pied gauche! Pied gauche! Surveillant oye! Oye! Surveillant oye! Oye! Surveillant oye! 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 Basoda Yakapa Simo Kibangu Yamani Moni Mosan Toko Defande Nanko Fliki oye! Oye! Fliki oye! Fliki oye! 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 Faki oye! Oye! Faki oye! Oye! Faki oye! 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 Fliki na Faki bango batika kabiso te na makarvana nyos bango bakotika kabiso te yango tokokumsaka bango ntango nyonso ya carnaval. Papa Simon Kimbangu oye! Papa Simon Kimbangu Papa Simon Kimbangu Simba Kumeka Yandikele Kombo ya tata ya mwana petata Molimo Sang. Hello ezali na le 30 mars l'an 2025. Oyo tobongisi awa na kati na Yerusalemi carnaval na biso koloba ete annonce ya milulu na biso banda le 2 avril, le 4 avril, le 6 avril. Eza boye? Ye pe tozokenda ba le 27 avril. Donc koya kosenga koloba ete makambo nyonso lokola ebandeliza na Yerusalemi pe makambo nyonso milulu nyonso nde ekolekaka na Yerusalemi awa na nkamba yango biso batofandi na nkamba na bamouvement nyonso soki milulu pene tosalaka carnaval ndenge tokobengelaka yango annonce. Donc toyebi kaka na français bazoyebisa biso annonce pe carnaval. Nzoka nde eza likambo moko monene oyo tokosalaka awa na Yerusalemi bamouvement nyonso ndenge carnaval ekozalaka. Annonce elobi ete kobongama oyo likambo etata Nzambe
ekoloba maka ete Nzambe eske akosalaka likambo soki avertissement eza te avertissement ezalaka yango tomonaka na kati na Bible likambo boye ezali koya Nzambe si ayebisi deja na basakoli bakoloba boye tala likambo boye ezali koya na mokili malamu bongama oyo questionnaire atata Nzambe azali kaka Nzambe komona wapi professeur abongisi interrogation na ye to examen na ye ayebisi bana classe ke tala ba questionnaire yango boétudie ezalaka na tata Nzambe nde ezalaka kaba boyeza koyela bino boye bokotambola na nde boye yango biso lelo oyo toza kotambola na nini na mibeko eza boye te mibeko bokotambola na boye ya solo annonce na biso ya fete ya 2 avril tigre tokokena le 6 avril na ntango wana na 1960 ntango wana mingi tozalaki nano ya kobotama mpe tozalaki mingi na kati na Lingomba awa na kati na Yerusalemi bana Yerusalemi ya kala bayebi bamisicien mpe ya kala ya ntango wana bayebi ntango wana awa na nkamba faki nano ezalaki te me Yerusalemi bozalaki préparation oyo ezalaka na bozongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu awa na nkamba ngai mpe wana sinabotamaki nakoma deja presque à l'âge ya 5 ans nabandaki koyeba makambo nyonso ebandaki koleka papa Simon mama Nkotiadi papa Zako bango si bakolaki deja bayebaki manso oyo bazalaki koleka ngai balaki na presque na âge ya 5 ans kobotama na ngai ntango kaka nabandi kotambola moke bandesi na ngai bana Yerusalemi nabokomi mingi na bana Yerusalemi mama kuti na bana okipe ete mama soki alobi tokende bilanga pe ngai na okendanga te yo kende na yo soki nalingi nakende kosala na kei me soki mpona mama azala kaka ndezi nanga ngai bandezi nanga kaka bana Yerusalemi bapesanga kuti kombo mwana banzenza donc bango bazalaki koyeba Yerusalemi ayebaki ndenge nini papa Mfumambaza na ntango wana asengaka mabondeli bozongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu awa na nkamba na 1960 papa Mfumambaza asengaka mabondeli po etumba ezalaka makasi na banza mardi mukanda oyo totangaki papa Mfumambaza akomelaka papa Wanzungasa bamosusu bakomona eke blame ezalaki na papa Wanzungasa papa Mfumambaza asilikaka ya solo na ntango wana tokola etumba ezalaki makasi babandaki kobundisa nani papa Diangenda mpona baoyo bamonaki ete papa Diangenda azali ya kokoka te azala mokonzi ya Lingomba bango nde babundisaka likambo wana ya bozongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu
Mais parmi batu oyo ba papa batiela ki motema ke oyo bakotia poa na likambo oyo ezalaki nde mingi papa wanzungasa. Papa wanzungasa ntango amonaki mpe bitumba eye makasi asalaki neti abendana na ye kobendana ni tika ete oyo bazokowelela baba bainafanda nagatela nzoto yango papa mfwambana pala yo papa Marcel ndenge toyokanaki yo tingama kaka na esika wana. Eske lelo oyo bato ndenge wana bazali to bazali te oyo papa aza kotinda eke tingama kaka wana ata baza kobundisa yo tingama kaka na esika wana. Periode eza periode mpenza ya mpasi oyo toza lelo ya mpasi mpenza yango elonga emonanaka elonga na ndenge nini ndenge papa Fumambanza asengaka mabondeli awa na nkamba yango mpe biso lelo toza kosenga ata Molimo Santu papa Simon Kimbangu kianganyegeza bitumba eza makasi ye aza makasi yango aza kotinda biso mpe bandimi tozala makasi na ndenge nini babadi angenda kotima si alobaki yango eke bato ya Satana ese bakoti na kati na sali oyo tozali kolela na kati na Lingomba kasi bakoyebana na nini tosalake bana esika wana okomona eke amipesi mingi na Lingomba amipesi mingi na korali kasi toka bandi koyebisa yo likambo oyo ezali eke Lingomba apekisi bapapa bapekisi ye azali kotinda yo yango obi azali atosala na biso boye papa ako donc flateri papa ata tosali papa ndenge alingaka biso akolimisa kaka. Eske bata ndenge wana bazali te bazali Fumambanza papa de lunga alobi nsiku kaka ata osalelaka ye ndenge nini kasi soko tosi moke kote soko kwisi kaka oya koyemba nzembo etata nzambe uzulu mono ya kusali de mono ngudu wabu yakalakala katuka kikusengo yelo sene ngudu bilo batu koyemba nzembo yango na 1960 papa Fumambanza asengaka bondeli makasi etumba wana yango eyaki komonana ete na le 2 avril nzoto ntango ekomaka na Matadi Mayo parce que awa babundisaki papa Diangenda bakokaki te alebaki koluka lokuta mosusu lokuta nini bakendaki koloba balobi eke papa Diangenda nzoto oyo azakende kozala ata Simon Kimbangu ezali nzoto tata Simon Kimbangu te pamba te esika bakunda tata Simon Kimbangu esika bakunda tata na bango bayebi te mpona ntango wana bango bazalaka kuna te mazoba bamuzengi bango bawanda kokanisa ndenge wana nzoka nde batata bayebaki makambo nyonso wana na lokuta wana ndenge balobaka yango na filme papa Diangenda amemaka papa Jean Kalambwila afilme makambo nyonso ntango babimisaka nzoto ya papa Simon Kimbangu elongi ne emonanaka te emonanaka te oyo balobaki ete nzoto wana bazokende kokondola yango te pamba te bango bayebi te kaka na kati na Lingomba kaka na kati na le gouvernement belge ntango wana batindaka gouverneur oyo asalaka kuna na Lubumbashi aasiste na enterrement atala makambo nyonso oyo na filme monanaka te ye mindele wana mpe ntango akei ntango amoni kaka
Donc papa simo kimba mbengi epimelaka asalaka nini mundele wana azwi mabele alingi na mushwa atie na poche wana ya famille na ye yomengo na ye ya spiritualité ya famille na ye yango ntango bazoyebisa biso makambo nyonso oyo tozala très fier likambo oyo tozali kolanda ezali ya solo yokanye toza konyonga na banzembo ezali na mikambo mosusu te toza na rezo na biso kasi oyo mpe bakotaki na kati na lingomba mpona kokweyisa biso baza konyonga mpe kaka elongo moko na biso eza boye te kasi na esika wana babongwana masuko mangala tia ibuna papa de la ville ibuna tabia masuko mangala tia bayaki mpona komeka bayaki na makambo na bango kasi awa bakoki te malamu bandima babongwana bango mpe babika eza boye te kasi soki bakontinue na makambo na bango wana tata molimo sasa kobikisa bango esika wana tozala mayele po ntango akobimisa likambo na ye lingomba abongami po ete apesa ye etumbu po ete abima biso tokomona ake oyo ayembaka malamu asalaka malamu yo lingomba tika kaka nanu asala eske nzambe akosepela papa jangi alobelaki moto andenge wana tika ete abima ntango akobima soki asosondiki ya solo nasali mabe akozonga me oyo ayaki kotante na itango abimi akepe libela alekisi kosala makambo na eza boye te alesiko akolekisa na ndenge nini anga nazalaki kuna nazalaki na lingomba wana tabulaka boyeboyeboye lokuta wana ndenge basalelaka boyeboye ake kokoma ndenge otengaka mpenza ntiaki ezomona te ezomona na esika wana tozala mayele tozala mayele makasi kaka na mabonde ya 1960 wana ngai nazalaki presque na 5 ans papa na mama bamemaka biso na mama biso wana evenema oyo esalamaka eke bokoti ya bangunya nyonso wana mpona nini bato ya motema mabe kaka bafongola kaka serke batala na kati na solo mapasi moki mbango aza na kati obie kaka eza nzoto ya motu mosusu oyo batikali kozwa oyo nyonso wana babandaki kobangika bapapa bango nyonso misato me nzokande avant nzoto ekoma na matalima yo apartir ya beach papa kisolokele bango nyonso misato bafukamaki mpe papa kisolokele atangaki discours wana ye moko mutayebisa biso na misa 89 ntango tozalaki awa na nkamba la date ya 2 avril na le 3 avril ntango tozokobongama ndenge ezalaka awa na nkamba eke na le 3 avril fo tokende kuna na kinsungu na entrée mpona kolakisa ndenge nini ezalaka na 1960 tokakisoloki alobi mokolo wana bana na ngai na le 2 avril 1960 nalelaka mingi wana papa kulutu na ndenge nakalisaki ndenge tokangamaka depuis 1921 tokabwani na papa na bunzoto le 2 avril nde 1960 nde tomoni sikoyo kore ya papa ndenge ezali koyela biso c'est vrai na molimo tobanda kokutana na papa kasi na bunzoto ezali nde papa liangenda mutazwaka chance wana okende kokoma na lubumbashi na mois d'avril wana na 1951
de ndenge papa tisolokela tanga ka discours atie makambo nyonso wana na discours na ye bafoto ezali tokofuye yango tokobimisa yango mpona koyeba assurance ya makambo nyonso oyo biso tozali koteya de nzoto ezwami a partir ya libongo eyeti na matadima yo okoma na matadima yo papa dengenda kuna yimda utaki na voyage akina ndako na mokoto po ete ase change ntango wana ndisiko bato mobulu baye po ete bafongola cercueil batala na kati eske réellement nzoto ya papa Simoki Mbangu eza na kati to ya moto mosusu wana mouvement ya surveillance ezalaki déjà préparé na ntango wana bapapa baforme basurveillant ntango wana bapapa baforme basurveillant po ete bakengela komonaka ndenge nini esalaka na théâtre ntango bato mobulu wana bakoti lokola bapapa bango nyonso mibale bazalaki liboso wana mpe bamama bango nyonso misato mpe biso bana oyo tozalaki na ntango wana bato mobulu wana ntango bazokokota nga namonaka bango intervention spirituelle donc baarmangeno ntango bakotaka nga namonaka yango nalelaka okompandu ndenge olobi kenge nalelaka na mokolo wana nalelaka ya solo yeko nkamba oye namonaki ntango papa azokende mosika otya paseke ayebi likambo ayebi likambo esika bandaki kokende kaka mosusu toza komonela pasi yango nde abandaki kokende malema mpona nini ye aza prepare na tata molimo mosantu tata molimo mosantu boyebi ye bino wapie ko tata molimo mosantu boyebi ye kombo na ye nani ye nde moto apesaki ye mokumba wana to comprendre exemple nakozwa exemple oyo kaka na likambo tata Simoki Mbangu toyokaka na histoire tata Sumbu Simon oyo azalaki moninga ya papa Simoki Mbangu abanda kotambola mitango nyonso na ndenge bakangamaka na ndenge bakendaka likolo na ndenge ye bayebisaka ya kozonga na bato ya bomoi ndenge esalamaka te papa Sumbu Simon aza koko na biso nga nakuta ye tobanda mpe kosola na ye malgré komaka na ye pasi banda aboyaka likambo wana me likambo ni ebandaki kosalema mpo abandaki kofanda na lokelo yenga nyonso akoki kozanga na ndako ya Nzambe te na ntango wana angare ya awa ezala yenga ezala bafete ya minene abandaki kozanga te me okomona bato nyonso bafandi mie bazoyoka matei ye ere moko atelemi otelema na ye na kati ya angare ndenge ezalaka awa bato nyonso bazomonaki tata wana atelemi après quelques moments afandi sikoyo ozalaki nyoko ya bamama sikoyo mama oyo aboti bamama na bamama bango nyonso bamama koseiko bamama bamwangaki yo nga moko nafandi do nakofanda soki ye afandi ngai mpe nafandi bien gauche donc likambo eza lokola papa pala na ntango wana soki oyo apesaki ye bokonzi soki apesi ye maloba atika kuba
Mon ami bino ti ku te boke ko bote la micro. Jeune. O me binga. Papa, olimbi ça parce que nous avons la sens qu'il faut battre sur le bas. Maman to bagarre dans la main. Papa olimbi ça. Qui se raisonna qu'il a gagné à temps. Il y a un de là qui est à la main pour tirer une théâtre de Soumoroba. Olimbi ça il a géré. Yango likambo. Yego. Yango likambo papa semo kimba mkianga naza konyonge na muke. Denge nini ngai soki na tie mutu na isika mutu wana kuba budeye. Ezo sala matezo sala. Ngai naza observateur. Oye salami lelo etei bato nyonso pe okani na kati na lingomba oyo bazotosa te banomination ya tata Simo Kimba Mkianga bazali to bazali te na bamouvement toke batosala attention na esika wana na bamouvement nyonso eza kosalema kasi tokeba na esika wana. Pour l'année 1960, Papa Mfumabanza a accueilli à Kinshasa. Moka etikala kipa ya nani? Etikala kipa ya Papa Simo Kimba Mkianga. Bango banali kolobela yango boyeke po ye koko ya liboso ya tata Simo Kimba. Yango na buzongi ya nzoto awa na 1960 na le 3 avril wana mutu ayambo pesaka fleur na papa ezonaki Papa Simo Kimba Mkianga. Donc koloba ete wana batikilaki likambo batikilaki ete batikilaki likambo toza kozela ndako ya Nzambe ekota makambo mosusu ekobombama to ebombami na le 3 avril wana to le 2 avril tango ye moko akobima bongo basekre mosusu ekobima basekre ya malamu oyo eza kokebisa biso kaka eza kokebisa biso toyokani na esika wana likambo ya motu ya préparation na biso makasi na nini odeli ya suite ezala makasi totika tobosa na makambo nyonso wana ya bafutilité ya koswana nini tomipesa mingi na mabondeli Nzambe ayoke na biso kinya oyo tozali koluka eye na biso soki boyokani ezali te koswana na koswana kinya ekoya te tomipesa mingi na mabondeli na sukisi boko na lelo okombo tata mwana petata polisi yambo totonda malendisi ya nkolo ntango nyonso tolobelaka yango epai ya Nzambe bakendaka maboko pamba te soki papa abondeli te bakotia basali baoyo toye na biloko toyebi esika nini tokendaka kotika oyo nyonso bongisaki ngai nazokende epai ya Yawe na mwa $100 na ngai oyo mwa 1000 francs na ngai mwa 500 francs na ngai ndenge kaka Nzambe apeselaki yo tokotia na sali bongo nde tokoti na ndako ya Nzambe sika tobongisa maboko totonda malendisi mateli makasi ya makasi oyo tozwi na tongo ya lelo na kombo ya tata mwana to tata Molimo Santu na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu
Jambeto sini kabana bakosa. Tobonde. Kombo ya tata ya mwana petata Molu Mosan. Tata Nzambe Kolo Yesu Papa Simon Kimbama. To pesibino lokomo na mae oyo okosalela kabiso peti bozali kosalela biso tango nyonso yango nde tokopesaka bino lokomo. Solo lelo awa na kati na Lingomba tata Molimo Santo Papa Simon Kimbama. Tozali komilengele na tina ya miluno na biso kokanisa mai malekaka na 1960. Bozongi ya nzoto ya yo Papa Simon Kimbama awa na mboka na yo ilaka kamba selelo Yerusalemu ya sika. Mai malekaka na le 2 avril et le 3 avril yango tundi tuswali kokanisa. Solo malekaka na 1960. Na 1960 wana emonani na mokili mobimba ete nzoto ya yo Papa Simon Kimbama ezali kozonga na mboka na ya ilaka na kamba lelo Yerusalemu ya sika. Mokili mobimba eyebaka na oyo bazalaka na mposa ya kobika basengaka na ndenge pe liloba na yo bozongi ya nzoto na na Yerusalemu kinya esengo na likolo pe kinya awa na se ndenge ezalaki na mbotama ya Kolo Yesu. Lelo oyo soki tozali kokanisa mikolo yango na ntina mosusu te kotala ndenge pasi eye na mokili mobimba. Esika moko te awa na mokili ke baza na kinya pasi na pasi. Na oyo tozali koloba ete bamindele bazwa deja un quart oyo bakosepelaka na yo. Kasi lelo oyo bazwa na mpasi. Bango moko na bango bitumba makila ya bato ezali kotanga. Soki totali awa na Afrique ndenge moko. Surtout awa na mboka na biso ya RDC mai oyo mazali koleka kuna na est sana na bino baza tranquillité. Ça fait presque 3 ans esali biso passe na mitema na biso. Biso pe na biso moko na kati na Lingomba pe eza na passe. Tolobelaki yango na 1959 tango ezali kobongisama bozongi ya nzoto ya yo Papa Simon Kimbama awa na mboka na yo ya ilaka bitumba ezalaka kasi kolonga ezalaka na mabondeli. Yango tolobeli na mokolo na lelo tozala makasi na mabondeli. Bitumba ngo tikino lelo pe ezali kaka biso makasi na biso kaka na mabondeli. Oyokela biso ndenge toza kobondela kopesa biso kinya. Totali na mokili kinya ezali te. Na kati na mboka na biso kinya ezali te. Pe na kati na Afrique pe na kati na Lingomba. Na biso moko pe na banzoto. Na bonzoto milimo kinya ezali te. Elonga na biso kaka na mabonde. Yango toza kosenga oyoka libondele ya mwana na yo moko oyokela biso wete bopesa biso kinya. Papa Mfumambanza, Papa de Alunga na Kiangani. Obandaki koloba tango nyonso kotala masumu na biso te. Nde na mawa na bino bobikisa biso. Tozali kaka bana. Mwana soki etambolelize ya malamu te tata akolakisaka mwana. Sika kotambola boye tambolela boye. Bolakisa biso na po mwana oyo tozali bolakisa biso bino batata wete totambola ndenge boza kotinda biso ndenge esengeli
kwele tukuvakinya maso oyo tusenjawa boyoki kolera bana na bino na banzembo banda basurveillant oyo bakoza na kati na yelusalemi yelusalemi mpe korali yelusalemi mpe tusengi na banzembo ndenge tobeli ikete boyokela biso mawa bolimisa biso na mabe nyonso tosali po ete bopesa biso kilia milulu nyonso ndenge tozali kozelela yango esi ebandaki awa na kati na yelusalemi pamba te baoyo babengami po ete balakisa elongi na bafete na biso ya le 2 avril mpe 3 avril puis le 4 avril puis le 6 avril mingi esi bakoti awa na kati na yelusalemi yango tosengi nzela epai ya bino basato ya bule mpe manso milulu na biso ekoka koleka na kimia kanisa oyo babongami baza na nzela bazali koya bokanisela bango mpe oyo bazali te babongamaki po ete bakoka koya kasi bazwi kokoso salisa na esika wana makanisi na bango ezali na kati na yelusalemi oyo mpe babongisaki kosenga kopesa bango yango mokolo ya lelo totiango nyonso na maboko na bino bokoka kobatela biso onkombo tata mwana mpe tata molimo mosantu amen tokende malamu Un protocole pour son discours, rapidement.